babi bozo boya mibali na décembre oyo po asombeli elamba te po asombeli kabelo te po asombeli nini te po apesi yo soso bona nete yebisa biso pourquoi nanu bozo boya mibali na décembre oyo eza biso nyonso te neti nga personnellement nakoboya jamais mobali nanga mpona elamba po koyeba est ce que ntango bolinganaka ezalaka bosinga contrat mpona elamba to ezalaka ke bolingani ya solo vraiment ke mite ya mibali nde elingani eza obligatoire mobali na décembre asombela mwasi elamba to eza obligatoire te oui pourquoi pas naza mwasi na pe mwana na mwana lokwa bana nyonso nde bazalaka soki papa azwi mbongo akatinga mpe oyo anga mpe na kesa naso mpe bilamba mpo naza mpe mwasi siko mpo olata pena na décembre bamono pena mwasi obimi kitoko soki ya kitoko chaussure ya kitoko nini na kitoko combien nano ça $50 mbongo eza te na Kinshasa mbongo eza te fati beton kitoko fati beton kitoko ata moke te kitoko te kitoko tokemba tozosouffrir mbongo emona na su te bato bazosala misala mbongo bazofuta bango malonga te mbongo eza te me na ngolo ya nzambe kaka nde tozobika aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour Manda Poto, bana mokili moma, c'est Francis Moté Chando, garçon de l'X, vous s'abonnez toujours dans la Reine Nzinga TV, vous commentez, vous partagez, vous aimez, tikana vandi sa maman la Reine Nzinga, moulin vencedora, maman la Reine Nzinga, moulin vencedora, moi ça m'a cassé, moi ça longa bitumba, 2000 personnes, 3000 personnes, maman la Reine Nzinga longa bango kaka de tikana vandi sa, manami mimosa na kata Berlin, manami mimosa na kata Berlin, tikana vandi sa. YM autrement dit Yolande Mombele 4 fois maman n'a pu se bamouti peso zali donc il les a nango kaka spécial il y a le 25 décembre tous déjà na décembre déjà donc l'autre sur la papa on ndenge mbogo kende to sur la papa on ndenge décembre ngo est-ce que ba maman de bazar na kata plateau na biso ya bete bloko kelenge bloko est-ce que mibali na bango basombe bango bilamba to basombi na nte pour ma balle belle zo kufa na décembre ah bana poto bota la Francis Moté Chando garçon de l'X ma balle les okufa likolo ya kabelo ya décembre likolo ya bilamba ya décembre donc toujours selon na ba maman kandi bomoni tout ça déjà awa na bana déjà ba question na ngai par rapport ya décembre yango to ko taper par rapport so pe mbongo zo circuler so pe zo mbongo zo circuler bo c'est parce que non mbongo zo circuler par rapport ya décembre oh so pe zo circuler te bon c'est biso to mo déjà maman zo lia bon appétit maman merci olia nini non il a l'eau sur la madesu bana poto kandi bozo mona mama kombona tombo na Elvin mama Elvin santé c'est bon nangoluka yepsa biso nanu avant to kota déjà na banana pe na présenter maman na biso za pene ah maman bonjour kombona ni Beverly na sepeli ko mona yo merci pour une invitation na biso par rapport spécial le décembre. L'émission spéciale décembre to solana ba maman par rapport ndenge masolezo kende par rapport ndenge décembre ngozo kende ni bazu de ba so so bona neto bazuité ba code ye to yinamte maman na biso Berveline toza première question na biso ba bi bozo boya mibali na décembre oyo po asombeli elamba te po asombeli kabelo te po asombeli nini te po apesi yo so so bona nete yebisa biso pourquoi nanu bozo boya mibali na décembre oh. Bon eza biso nyonso te neti nga personnellement nakoboya jamais mobali nanga mpona elamba parce que elamba balata yango mikolo nyonso eza te ke non soki elamba eza te na décembre yango wana nde elakisi ke naboya ye mais oyo mpe bazoboya mibali na bango nayebi te projet nini bazalaka na mibali na bango wana avant na koboya mobali faut koyeba est-ce que ntango bolinganaka ezalaka bosinga contrat mpona elamba to ezalaka ke bolingani ya solo vraiment ke mite ya mibali nde elingani nga na koboya mobali nanga mpona elamba te mais soki asombi
tamie non peut se merci parce que asalinga surprise ane esili nde asomenga elamba bon soka sombi te kasi asombi pete osilika po obike non soka asombi osenge merci asali surprise boye boka se tombe papa sombi te osala ndeni soki papa asombi te parfois akutani na mbongo te na oboya te na oyebisa kaka no mokolo akozwa akosombelanga mais koboya ye eleki kilo mingi nga na koboya ye jamais po asombelinga elamba te mo osilika pe te na osilika te nomona normal parce que eza journée nde neti kaka bajournée nyonso ekoleka nango na okomprendre ke mbongo eza te. Est-ce que c'est obligatoire mobali na décembre asombela mwasi elamba tout est obligatoire te eza obligatoire ata moke te et comment on peut nil pas que non na décembre nyonso mobali faut asombela mwasi soki basalaka ngo ezalaka pona kosepelisa moto oza na ye mais eza obligation te soki emonani akosomba so pe emonani te nakoboya jamais mobali langa likolo ya elamba bonane jamais po eza motema moto elingaki ye nga nalingi te mpona elamba. Est-ce que yo mpe okoki mpe kosombela mobali na yo mpe elamba bonane nakoki kosombele soki naza na mbongo soki naza na mbongo yo bien soki naza na mbongo na osombela ye soki vraiment naza na mbongo eke nazwi mbongo la place ya sombelo yo sombeli nga na so parce que eza bolingo eza teke no comment mpe teke mobali kaka nde apesa mwasi baso bazelaka mibali bapesa bango baza bayuma bayeba kolinga te ozelaka mobali apesa ngai mobali ozelaka mobali te so mobali azangi yo oza nango kosunga ye basi beye babi kosunga mobali eza ndeti ozobwaka na mabanga oyo ekobota te mpo na yo ndenge basi mosusu babongo mona yango ndeni te nga nakonda na bango nga nakoloba te kosunga mobali parce que eza na basi mosusu mpe osungi ye afuti na monnaie de singe donc eza vice versa nakoloba te mama bomba na ndambu na ye kote pa mama na biso Hervine apres tokota masolo décembre yango est-ce que mbongo ezomonana te ezomonana te apres tokota na bakestion wana tomoni mama na biso Hervine bo comprendre eza télé-réalité tosala émission eza te ke non fo mutu kaka vanda non tosala télé-réalité mutu akodéplace paki ateki nde omona bango boye baoteka baépice donc so mutu pa ye baza mpe obligé otelema mpo balekisa mbongo te donc tocomprendre baboni na biso nyonso ya la Reine Nzinga TV mpo tosala mosala bien. Maman na biso Hervine, est-ce que ezali obligatoire mobali asombela mwasi elamba na bonne année? Oui, pourquoi pas. Naza mwasi, na pe mwana. Na mwana lokwa bana so ni bazalaka. Soki papa zimbongo, katinga pe oyanga pe na kesa na sompe bilamba pona za pe mwasi. Non sepela te poane ya fête. Fête za fête ya batu nyonso. Donc pona est obligatoire. Est obligatoire, fona lata. Na tande ba nyonso balata na pona mwana. Na mwana le ba nyonso baza fona lata pona bonga. Po za fête. Papa latinga pe na lati to okay. Boso papa za mbongo te. Et comment nango et mon père za nango et mon père za nango te. Soka za nango te non comprendre nga po apesa kanga. Soka apesi te c'est que azangi eza bongo. Eza bongo. Oui. Sko ba bibino basi bozo boya mibali na décembre oyo. Bozo boya mibali makasi le 25 surtout les 25 bo mona ngo fête ba mike. Le 1er janvier au venez à rapina bonne année ou année venez à suite fin. Au moins on dit pour na basi nde bobo ya mibali na ba décembre bosa biso mibali mabe. En tout cas ba fia bon ba zoba. Na binga ba zoba pona na boya mobali na pona mbongo bilamba en tout cas on a makama ba mkie. Ya makama ba mkie bato ba osala bongo ba zoba faut ba raisonner ba mikol faut ba raisonner. Na boya mobali pona mbongo bilamba en tout cas ezala te. Pour ceux qui ezali a opesa ceux qui ezati na boya mobali na pona bilamba en tout cas bato ba osala bongo en tout cas ba chanter pour ezaki to côté. Merci beaucoup maman mais mibali pe ba koma pe asombelu elamba jour ngo ya makambo ekoki tout la musique ya zaza moi sakimi mobala bimsi mbongo na ye asombelu ma mère vine elamba et comme le premier boy ma mère vine tout la musique ya zaza akene ko bima susu na mbali mususu sko omoni nde na baso basala bon. En tout cas basi ba osala bongo ba osala mabe soki mobala peso mbongo
ayebike bobimana il faut ozela bobimana yo kimie mpo ani okobimana mobali mosusu mobali mosusu ezalaka apesaki eloko te ezalaka te en tout cas bafio baosala bongo baosala eloko moko ezalaka te yebi soki mobali apesi mbongo fo ozela ye ka bobimana ye yo mobali apesi mbongo okimi okobimana mobali mosusu en tout cas bafio baosala bongo en tout cas bachange mpo ezalaka te eza eloko moko ya mabe moninga apesi mbongo fo ozela ye bobima yo sikoy okimi ye mpo na nini ezalaka te en tout cas bafio baosala makambo bongo en tout cas bachange eza kitoko te. Merci beaucoup maman na biso Hervine toyina nkoto oyo epai ya mama awa nazosepela vraiment ndenge mission na biso ezoleka botiela biso bokommente spécial décembre toyi toswana nona bamama ndeni ezoleka mama na biso awa sikoyo question na ototuna ndeko na biso ya mwasi na basi oyo ndenge bino bozalaka mbala apesi mbongo ya décembre tout complet ekomi kaka le jour J mwasi tula musi ya zaza mwasi akimi na ye okobima na mobali mosusu oyo apesaki yo eloko te donc seke motema na yo elalaka nde mpe ya moto oyo apesaki yo eloko te okeka kobima na moto mosusu bongo baacte wana ndenge bino basi bosalaka omoni yango ndeni wana eza baacte ya bafio baza baimmature parce que so oyebi ke olingi motu te fo kozalaka clair olingi motu te kozwa mbongo na ye te donc ozwi mbongo ne fo osengage ke non na kozalaka na yo tant que ozwi mbongo motu obimi na ye te un an eza malédiction parce que yo ozolia mbongo oyo ya motu mosusu fo kozala tant que olingi motu linga ye na ndenge okuteli ye soki oyo omoni kolingaka ye aza na mbongo te vanda na ye mpo olingi ye kozala te ke no ozwi mbongo koto oke kobima na motu mosusu yo moko ozokosa mobali wana te ozomikosa nde yo moko parce que mobali azoperdre eloko te yo nde moto ozoperdre parfois mobali oyo olingaki te ye nde azalaki na mposa kobala yo un jour mais to yo okena oyo banda ye kolinga mingi ake ye mpe azalaki kote mosusu na moto mosusu oyo ye alingi mingi koleka tomona basi mosusu les jours jango akangi yo mwasi akati yo bilamba bandi kobeta yo nyonso kaka mpona bamakambo wana omoni mobali amoni mwasi na décembre boye akati mwasi bilamba pendake no zongisa mbongo na ngai donc moni ba désert wana mpona okopesa conseil ni mpona bandeko na biso basi oyo basalaka bongo timbalaka te mpe bilamba mpo asombelaki ye bilamba akobima na mobali mosusu donc conseil ni okopesa mpe na mibali oyo so amoni mwasi ya bongo akate bilamba kaka ese akokate bilamba to akokate te te mobali okokata ye bilamba te parce que ntango okati bilamba yo mpe obimi zoba neti mwasi wana okoreklame mbongo abima zoba ye il faut alakisaka no naza mokolo malgré mwasi asali bongo façon okoja ezaka kopasola elamba te ezaki no nde asali bongo seke elakisi ke alingi yo te car mafu aboya ye mwasi bongo azomérite yo te fu oboya oluka oyo akolinga yo mpe na basi oyo bazalaka no bapesi yo mbongo kote mosusu mpe oke na moto mosusu tozalaka même sérieuse soki ozwi mbongo ya motu yo saseke kokozala na ye soki okozala na ye te kozwa te mpona olokoso ozwi oke na kota ya motu mosusu mpo basala oyo désara bongo ekozala kitoko te omona bafilme mosusu mipiku na mipiku ayebike lokwa toza na décembre mobali nyonso olinganga na oboya te nazwi koto ntango na osangisa boye nazwi mpena mwa fo na ngai nga nayebi ke mibali oyo balingaka bafi na décembre parfois ezala mpe mpona osakanela bango oui mpo bafi ebele balobaka nga nalingi mobali mpo apesanga mbongo oyo anapesanga mbongo oyo apesi mbongo bambongo nyonso ozozwazwa wana eske eza siri mpenzake no mibali wana nyonso balingi yo kaka mpona basepeli na yo to oza kitoko swat boye te na décembre mpe so olingi mobali biso tosala rema so olingi mobali na décembre opesa eloko te mpo mobali mpe ayebi ke no mwasi ata alinga boye eza na profit mpona apesa ye elamba nga na opesa conseil ke no soki tolingana mpona bolingo tolanda intérêt te ko mbongo oyo boye bamateriele wana nyonso eyaka na nsima. Merci beaucoup toyina okota mama na biso Hervine mama na biso Hervine siko mpo olata pena na décembre bamono pena mwasi obimi kitoko soki ya kitoko chaussure ya kitoko nini na kitoko combien nano $150. Bon s'abonner, bon commenter, bon partager. $150. Oui. Pour bima bien à décembre. Bima bien qui toque. Faut $150. Voilà ceux qui combien
Souki, na kotiaka souki. Na somi kabeta ya $70. Le reste na somi biloko etikali. Yangonde. Ça $50. Ça $50. Eh, on se mbala na ngota ko yiba. Te ayiba te. Aluka kaka. Aluka pa pesinga. Maman na biso awa. Skopo la ta penza obima kitoko maman na biso revenu na bi ça $50. Pona yo et pas na yo pour bima kitoko penza bien makasi faut combien? Boko la te senga fo yeba nano fo yeba po ba ko pesa $50 ko yebi no makamute o sombelo ka malonga te ko la te senga fo ozana na kati ya masolo oyeba na kitenzi siko pona yo combien non pour la ta décembre ba mono pendo bimi pena ko pesa montate ngana lobi oyo kuta na ngo yango yando ko pesa nga buso kuta na $10. Bon $10 te mbalo wa yebi penza makambo oyo ko pesa nga $10 zani simbo wa mikata bana bako na classe mama $10 za mbonga mikate oui eza mbonga mikate na tongo pantalon $10 za te pantalon $10 bon non la ta pantalon $10 non la tongo likolo na la te logote fona lata penza elamba o ba ben penza kitenzi penza yango bozo yibisa ba mibali te ben ba yibate mobali o za responsable bike non moi sinanga il faut lata akoluka quelque chose à pesi zete que non na otia montant te parce que na ko otia montant et que akoki na ngote akima alors pour akimia boyo aluka mbongo apesa nga na lata na bima ta kaka naza pe mwasi nefu na bima quand même bien siko na bien maman na bibu maman mais bino pe bozan ba parents na bino ba pesa bino mbongo décembre te na age nga za age ni po ebisa nga lisola ba parents na age nga mukolo boye ba pesa nga bon siko tonga na bima ka ba bike no bima ka mwana biso azala kana mutu te loba ke non azala mineur net soki na fille aza mineur na ko conseiller azela ba parents nga za déjà majeur ba yebi que non naza na mutu na cause la so ba parents te na age ngane na osunga ba parents ba parents soki ba pesa nga ba mona na ndamba ba pesa nga mais obligation te que non mobali ka il faut apesa nga yango na débit na lobaki ke eza obligation te ya mobali kosunga mwasi ona bali te soki to sunga nezala pona bolingo wana to porter. Ah merci beaucoup maman Koto maman Evine siko ndenge yo bakisa $50 wana boso coûter na $50 ozwa te $50 en tout cas na ozwa kaka ko wa coûter na mwana na ozwa obetika mutu na betika mutu kaka na ibika ndeni na osala oyima te ah na ima po ani papa wa zui ya mwana siko na boya sona bo mote na Pedro na ozwa kaka. Merci beaucoup toko tasko dossier ya décembre ngo est-ce que décembre maman mbongo zo circuler te mbongo zo circuler te mbongo ezate na Kinshasa mbongo ezate fati béton kitoko ata mukete kitoko te kitoko to kemba to souffrir mbongo mona na sute bato bazo sa misala mbongo bazo futa bango malonga te mbongo ezate mais na ngolo nzambe kaka nde tozobika mais mbongo ezomona na te mais debo juba soso na bandeza rakala ke no bona nebu ba soso déjà bandaku bino le ba soso ezato ezanonte kala ezalaka tango tozokola ba papa bazosa misala na minito deja komona na ndaku soso ekotaki loso ekotaki mais awe koma lo bazopesa ngo le 31 bazopesa ngo le 30 au moins carton soso mo boka bola 3 personnes carton soso moko bapesa selo ba grade nde bapesa mo mutu soso bima na 3 soso mutu soso bima na 4 soso mutu soso na 5 donc eza passe soso ezate eloko na ekoti te ça qui a l'os boka bol combien ça qui a l'os boka bola 3 personnes à 25 kilos eza muke insuffisant faut attendre 3 insuffisant mbongo ezate biloko kolezo mona na te en tout cas nzambe asunga kaka. Merci beaucoup maman. Tu pas maman na biso Ervin car mingi to aussi ces missions na biso car ndenge zaki to kitaki sur le terrain to solo na ba maman ceux qui descendent bango zo le rande ni ceux qui mbongo zo monana ou soit zo monana te ceux qui quand des bozo ka ba maman de bazo ba no mbongo zo monana te fati béton et loko ezate ti siko ba soso na ba pala ba to ba soso ezate. Donc voilà maman na biso Ervin
Si vous avez décembre, c'est bon, on a déjà beaucoup ici, déjà bon, beauté, kato, beauté, canon. Ah, papa, côté que ça, t'es bon, les hommes, on en a été vraiment bon, et comme il passe, si vraiment il passe. Décembre, les gens qui boivent héros, à ton côté d'habilo, déjà dans le congélateur, à tel côté, l'autre, les athées, ou les athées passent, si Nicolas passe. Tu es peut-être au souk, Petit béton, c'est bon. Ah, papa, tu es là, mi kakaton, papa. Ah, papa, je te l'ai dit, ma casse. Il y a solo pour la fatigue, en tout cas, tu as collé là, et on s'auto les là. Pas promesse. C'est là, maman, koto. Il y a pas les lichines à rambo. Eh, na leli, nga na lobi héros ceux qui azala qui passe les années qui mezaki a boité. Fati béton. Tozo la béton we kangami nango. Dollar bande kangama na 20. Bon ezate dollar likolo. Tozo lela se ko lela china rambo. Tozo lela. Azonga nebo ndeza bo kala bo fete babone ne. Tozo boya nde promesse. Promesse. Boutique le temps à travailler. Tango bana totika ki manda ezo sila karaté 2022 une année. Pour mandat. Pour voter, sur pour voter. Bon, nga na voter qui on croit que voter mais résultat au papa pesa ki biso tonzima ka poto moneke aza mwana mboka. OK. Mais o tozo kutango na terrain yango ana te biso tokomi koloba est-ce que en 2023 tozonga sous na kati ba irne pour na voter en dimité parce que to voter te changement ezate. To lela ki o to zande ko na biso mais et l'autre, on dirait que les pires, plus que pire, mystique fort. Merci beaucoup, Bambote Nayo, Nabato Batalio, Bambote Nabato, Zabandikope Napoto, Kope Sapé Bambote pour la Reine TV, chaîne actualité, chaîne au Baté Bélé Batalara. Moi, Bambote no ba meilleur vœu na yo, Kope sont pas banane. Mon meilleur vœu na pesca na batuno so ba ebinga, na pesi ba meilleur vœu na libota nanga mobimba, batuno so ba olandanga ba bona ne na bango. Merci beaucoup, maman Erwin, ba meilleur vœu na yo, Bambote Nayo pour toute cette émission. Bambote nanga na batuno so ba otalanga, Bambote nanga na famille nanga mobimba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mission Nabiso, tu as commis presque na souka déjà, car on a s'abonner toujours dans la Reine TV, beaucoup monter, beaucoup partager. Bah meilleur vœu na mon vieux ado senga maître sengi qui nga sent toujours mon tomoko bien. Meilleur vœu na YM autrement dit Yolande Mombe les 4 fois maman. Meilleur vœu na Manami Mimosa na kata Berlin, merveille na batonyo subota la Reine TV, merveille na batonyo suboninga Francis Moté Chando garçon de l'X, merveille na ngai et pas ya maman na biso, maman la Reine Zinga Moulin Vencedora. Autrement dit, moi ça makasi, moi ça longa bitumba ba 2000 personnes, 3000 personnes. Maman la Reine Zinga alonga bango kaka. Oeza e longa dit. Beaucoup monter, beaucoup partager. Nulle part ailleurs, vous a toujours branché dans la Reine Zinga TV, chaîne actualité, chaîne makasi. Quand des bouti comme on a ba maman ba lobby décembre yango ezo le kandenge nini. Et l'Europe n'a pas c'était décembre à tout. Oh, tu as battu sur les janvier. N'était balouki. Puis à la décembre comme janvier. Eh, nous avons compris tout ça en janvier, tout ça en décembre, open en décembre. Tout ça en 12e mois, tout ça en 1er mois de janvier. Pour toujours les bâtiments, je les canambo canabiso. Et le côté, ninité, ata soso kotambo na nzela tozo mona te o batba ko kangata balie na décembre. Ata soso kotambo na nzela zo mona te ka bandeke botala ka bandeke nde ba sauter. Toujours comprendre mboko na biso te ndeke pas zo luka loso ezate ta ndeke zo telingana akomi ko lia na zelu oyo mboka nini le papa na biso bokechwa yambo toujours comprendre te to ko fete te bateau na biboy Fonds mondial bata ba fondation bozawa ti siko bozo pesa ta lote pe conseil na basi oyo bokimaka mibali na bino mbala pesi mbongo na ye tanto za muta pousse akende ko tindika pousse sali nini mbali tanto za porter amemi ba kilo na mutu pa luka $150 o mama na biso evina uti ko lobao mbali tango ko mema pe bonga pesi $150 o makole sali mabiata makole pasuki amati bangomba likola luka $150 a kopesa mo simbongo mo sakimi mbala na ka ndenge mama na biso bandeko ba soka lakelio
en génération kozwa yo po mutoki na eti ekiti boye pa peso mbongo yo ko bimana mbali mususu yo moni basi ba mama nga za Francine Motesha no mona ba mama nazo pesa conseil na baso bosara bongo botika baso bosara bongo botika ba papa na biso pe ko forcer na yo te omoni ke mbongo ezate kane ba mama ba utiko ba vanda na yo so moi ça linga ko kaka akoza na yo so moi ça linga ko kaka bo bimata bilamba kala boko bimata bilamba kala ta ndenge zala bola ta chaque jour et ça fin du monde les 1er janvier ça fin du monde et ça fin du monde mais bana na biso to pesa ba onde ba cadeau to pesa ba ngata ba cadeau et ça la bien ce ko za na mbongo te kenata na bazamba kata ta fleur rose yaka pesa mwana ta fleur apamba mwana ta kozwa ke papa na nga pesa ngata fleur mwana ko sa okita ta mutema eza le 25 soko yeboza na mbongo te kende kata ta matiti sa ta forme moi ta moi fleur yaka pesa mwana bana pe bango ko bambango papa ne longi papa ça c'est quoi ça bana bango na Congo moi je là-bas pese mon popi moi je là-bas pese jouer à munduki moi je là-bas pese cadeau moi bien mon afungola boy tanto kuti fleur na kati mais moi na ko benga papa ndoki moi na ko benga maman ndoki bon s'abonner bon commenter bon partager ezali ka mona beta CT faut to beta CT na makambo zo le kana mboko na biso mbongo ezate pesa mon ta fleur kata ta matiti za ta forme ton pozo pese zo yembela ye Joyeux Noël, ma fille, joyeux Noël. Merci beaucoup, Tokutani na émission Nabiso, il y a Beta Biloko, Kelenge Biloko, Karané, Zassi Francine Motesha, garçon de l'X, vous s'abonnez toujours nulle part ailleurs, restez toujours branchés dans Kacha, la Reine Dinga TV, Tokutani, Karané, Zaka, beaucoup commenter, beaucoup partager. Merci beaucoup. Aïe, maman oyo ayebi kofana na bana, maman malamu. Dala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la Reine Dinga maman ebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la Reine